Mpote na balandinyo surtout, il y a Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sujet na biso. Yalelo. Bandeko nangai les abakuko, les anges adorables de maman. Nani azo consommer film na biso. Nani azo sepela ne jouelia. Ifoku Renate. En tout cas, Ifoku azo jouer kitoko, azo incarner rôle na ya kitoko. Bana misala ebele na kacha ba misala so bakoma miyibi eza parce que ba patron makabate. Bana misale belo mona patron azo préféré moi ba mapa ane tikala moi biloko ane tikali o bango moko balingi oliango te ba pesa ta moi musala memela ta bana na ye mais mona bango bazo préféré ba buaka yango mona ekomisa bana misala miyibi grâce fita o pesa mona musala 2000 francs afuta bis afuta ticket akende aller-retour lobi na tongwa ya. En tout cas na 2000 francs wana aosalela ngo nini. Grâce fita boni ko kabate. En tout cas to sengi na batu nyonso bazo consommer film na biso, bo consommer ngo épisode nyonso ekokisa 100k film na biso, nde toza ne loko mususu akolobela te. Toza kaka na promotion ya film na biso, tozo teka tomate na biso ya kotela ya kitoko. O eza film na biso, eza na participation ya actrice na biso na ya batteur na biso. O ba jouaka bien, o bazo pesa biso eloko biso tolingi. Alors to consommer film, to partager. Nga non sepela ne jouer la Renata makasi. Azo jouer kitoko, to zala ona na ba commentaire, to soutenir ye, to soutenir si la bisalu na ko consommer na ko partager ka bobo sana pete ya kolanda mama Adassa Temo TV bo sotelenga surtout bo sotelenga ba pibité. Bo consommer be émission na biso tokutani na analyse ya mbala sima to sengi na ba patron o boza na ba comportement lokola grâce fita botika kozala bongo na bandaku na bito. Merci. To sengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino, les abakouk, les anges adorables de notre maman, boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko kitoko, d'émission ya kitoko, ba live ya kitoko, mutafingi sila na 12h, na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya si la bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye.